oui, télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour, langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Kole mbote na ba polier, ba FARDC, ba JIR, ba PCR. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino ba mouré na ba moureze ya magazine d'information lingala facile yoka lokole mbote na ba polia ya ba FARDC ba JR ba PCR ba commando na ba étudiant kasa pabule ya RTL Joa chaîne ya Gaya chaîne ya honorable ya pembe maboko pembe motema pembe. Leader de l'air, leader, les politiciens compétents, infatigables, na mokuse PCI, to folo basana lo mongolo baete, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fachi Beton, azali bongo na mopanzi ya Kenya, akenaki mo pona masweta libongo, conclave ya Gayar ya 3e tour pona ovanza masweta libongo, insécurité na Est, pena bakor ya ndenge na mopanzi wana Kenya na Nairobi. Bien aimé dans les seigneurs, Diataba. Bandeko Babolingo, le chef de l'État ya RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fachi Beton, à quoi qui bon à aéroport international Jomo Kenyatta, mokolo ya dimanche le 19 juin, pour la masoeta libongo 3e conclave à la communauté d'Afrique de l'Est, baroye babongo ko sangana mokolo ya le 20 juin, exclusivement pour la consacrer situation sécuritaire ya Est, ya République démocratique du Congo, kasiboye ba été depuis bitumbe bandaki na Nord Kivu, ba M23 na ba FARDC, nde masolo wana ebaki moko pousser, ba chef d'état ya communauté ba moko accélérer mise en place ya force régionale kasiboye ba été mokolo kaka ya dimanche wana le 19 juin ba chef d'état major généraux ya 7 pays ya East African Community ba bonko sala mwa masolo to pe ko sala mwa lycée Bosangani pour la composition ya force oyo et puis pour la commandement pour na ba opération na ba aspect nango nyonso opérationnel kasi à partir ya mokolo ya lundi nde ekozala bongo conclave ekobanda mbala moko bakobanda d'abord par présentation ya rapport ya ba commandant des armées, ba chef d'état, na rapport ya consultation ba groupes armés ou esalamaki epa ya prof Serge Chibangu ou azali bongo mandataire chef de l'état ya ngope ozala bongo na rendez-vous. Kasi liboso ya CPR boye ba ete Uganda, Burundi, Kenya, Rwanda, Sud Sudan, Tanzanie, nde esika Fachi Beton akoyeba boko dénoncer double G ba voisin nyonso o bazali ko embrouiller mboka na biso RDC. Donc kaka na 3e conclave wana ezali bongo très capital parce que yango de ko permettre ete Fachi ayeba bongo ko libérer makambo nyonso zeko leka na Est ayebisa bango ba vérité en face totala ndenge nini makambo ko kende mais en attendant ba FARDC na niveau ya Est bazali ko bunda pona ko luka toujours ko maîtriser mboka na biso situation ezonga na kimi totika Kenya na mopanzi wa tozonga mbongo na Kinshasa la capitale koloba ete vice premier ministre ministre intérieur et sécurité décentralisation et affaires coutumières et bon ko lancer message pour na ba congolais nyonso parce que ba congolais mingi ba comme na système ko mona ka moto dans la morphologie ya ba rwandais ba komi ko menacer yango ba ki bongo batika biloko wana guerre ezali entre mboka na biso ya RDC na bandeko ya Rwanda et puis ezali ba soda ne bazo bunda na front kasi biso population totika la musika makambo wana a interpeller même les sous ba gouverneur ba province nyonso ya RDC mobimba ba surveiller makambo wana à la loupe pour éviter te ba dégâts et sala malakati ya mboka na biso RDC. Bien aimé dans les seigneurs, Diataba a dû pouvoir vous sensibiliser tous pour que nous puissions apporter tout notre soutien dans toute sa diversité à nos forces armées et à la police nationale congolaise ainsi qu'à tous les services de renseignement de manière à nous permettre de faire face et d'évacuer les Rwandais et le M23 de notre territoire. Que parallèlement à cela, nous puissions constater que dans certains territoires de notre pays, pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima, dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été pris par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu
qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais, que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non, il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même... Depuis mokolo ya dimanche le 19 juin, où ezali bongo premier ministre Sama Lukonde ayebaki bongo kolongwa Kinshasa la capitale mpona kokende na lombango na mopanzi ya Belgique mpona korécupérer lino ya Patrice Emery Lumumba oyo azali bongo le tout premier ministre ya mboka na biso bana kobona Kinshasa la capitale po evanda na bacondition esengeli mpona koenterrer une fois pour toutes. Bien aimé dans le Seigneur, diataba. Bandeko Babolingo, après arrivé à Roi de Belge na kati ya République démocratique du Congo, boye ba ete Belgique a ndemé enfin a décidé ya kozongisa nzoto topelino ya premier ministre ya République démocratique du Congo na kombo ya Patrice Emery Lumumba, héros national yango wana. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mokolo ya dimanche akendaki bongo na Belgique pour kozwa bongo lino tope nzoto ya Patrice Emery Lumumba après masolo ya assassinat ndenge lekaka na mboka na biso plus de 60 ans lino wana etikala kuna na mboka ya Belgique. Kasi boye ba ete ba famille ya Patrice Emery Lumumba balobi ete ezali vraiment esengo ya makasi komona ete mokolo ya le 20 juin 2022 nzoto tope lino ya Patrice Emery Lumumba ekoya bongo na République démocratique du Congo. Ezali pe occasion pona bango ya kosala matanga pe koyeba bongo kovandisa masolo boye elongo bani pe kobosana makambo oyo nyonso to pe kolimbisa makambo oyo bandeko ya Belgique basalaka pona koelimine bongo Patrice Emery Lumumba na kati ya province ya Okatanga. Yango wana bokomona ete ba eveneme kosalama ebele bakotambusa lino na bisika nyonso oyo Patrice Emery Lumumba, héros national ya bamboka oyo ayebaka bongo koleka. Ezalaka boye boende ezalaka bishika twikisha. Boye ba ete bakotambusa bongo lino ya Patrice Emery Lumumba bino mona da basalele mwa muzole ya kitoko na mopanzi wana ya Lumumba esika bakotia bongo nzoto na epe monima na eske kozala pona bandeko tu basepelaka na mokambo to asala bitumba bunda pona mboka na biso pona libération ya mboka na biso République démocratique du Congo. Toko ya bona msetali bongo likambo ya pandemie ya COVID-19 tanga bandaki na mopanzi ya est ya Congo na biso makambo yaki mwa keba koto mais 55,000 personnes bazali kokota na kati ya RDC bazolonga Gisenyi pona kokota na Goma. Mais après moment ya pandemie est compliqué na ngoto zoloba awa na guerre est côté on a balobi commerce na frontière ezali ya kobeba ba congolais bazali kobanga même ba rwandais pe bazali kobanga pona kosala ba activité na bango bo elongo bani. Bien aimé dans le Seigneur, diataba. Bandeko Babolingo, avant masolo ya pandémie ya COVID-19, we ba ete ezalaki bongo na plus ou moins 55,000 personnes bazali ko traverser chaque jour na frontière entre Gisenyi na Goma. Mais avec masolo ya pandémie ya COVID-19, e baki bon ko kita makasi e komaki na 13,000 personnes par jour. Kasango tozolo ba awa na masolo ya ba affrontement entre M23 na bandeko ya FRDC, masolo ezali ya kobeba ba commerçant na ba commerçante bazali kolela balobi ete kop na bango ezali ya kobeba ba Rwandais balola te bazwa zéro. Muri Congo nta mutekano dufite mwiza. Tumerewe nabi cyane. Nous n'avons pas de sécurité au Congo. Ça va très mal. On nous a lancé des propos de la haine disant que c'est nous qui leur avons lancé la guerre et que prochainement il nous sera interdit de retourner au Congo. Nous souhaiterions que nos affaires marchent bien et que nos échanges reprennent à la normale. Nous ne pouvons plus aller loin au Congo. Nous vendons nos produits tout près au marché d'Ogahembe à Goma
et nous nous contentons du petit commerce près de la frontière rwandaise. Ba Rwandais o bazali na kati ya mboka ya Congo bango bazali ko banga ko vanda parce que bazali sous à l'est mais ba Congolais bazali na Rwanda bango balobi cop na bango izako kende chitok ba lelate. De ce côté, on ne peut pas avoir de problème pour la population. La population n'a pas de problème, mais le problème c'est la politique. Bon, par exemple, moi il n'y a pas de problème, je viens tous les matins, je retourne le soir, il n'y a pas de problème ici. Je peux même quitter ici vers 19h30, je passe à la grande barrière, il n'y a pas de problème. Kasi représenté à la diaspora congolaise na Rwanda, Dr Awazi Raymond a sengi ba autorité à tous les deux pays, c'est-à-dire à Rwanda na ya RDC, ba bongo sili sa ba crise o na lombango. J'interpelle tous mes compatriotes congolais. J'interpelle mes frères rwandais de garder le calme. Cette situation, pour moi, elle me paraît éphémère. Ça va passer. Quel que soit le cycle que ça va durer, nous resterons deux peuples frères. J'interpelle nos gouvernements et en particulier nos présidents. Ça veut dire, je parle du président Paul Kagame, je parle du président Félix Tshisekedi. Cet espoir qu'ils nous ont donné au début, qui nous redonne cet espoir. Nous avons besoin de la paix. Parce que le problème, ils savent où il y a les problèmes, qui se mettent autour d'une table et qui trouvent un compromis. Nandenge Congolais moko mbila ya FARDC akufaki ekomi keba to ebite situation oyo soki kosila mokolo nini Bijika twikisha Torotira la mopanzi ya Nord Kivu côté kuna na village mingi ya Shasha na territoire ya Masisi côté kuna population baebeli vizolongo lo wako bazosanga bongo ba produits chimiques pona kotia na bilanga na bango basali recours na masuba o ezali kotambuza pe masolo kitoko côté kuna bazali koteka bidon moko ya 20 litres na valeur ya 12 000 francs congolais. Bien-aimé dans le Seigneur, Diataba. Bandeko babolingo tambola na mokili omona makambo azali bongo na village ya Shasha ezali bongo mboka moko ezomi na territoire ya Masisi na Goma na Nord Kivu na Est ya République démocratique du Congo koto balobi COP na bango ya mingi ezalaka bongo likambo ya mashamba to pe likambo ya bilanga melokola ba produits chimiques ezali komona na te ezali ko compliquer bango yango bakende ko sala moins recours makasi na mayele na bango moko bakomi kozwa masuba pona kotia vitamine na mabele na cadre ya masolo ya agronomie po ebia bango kokolisa biloko na bango bo elongo bane kasi ndeko David Akilimali ya lobi ete ezali kobetsa bango bien parce que yango de ezali kosimba na cadre ya masolo ya bilanga tulika kusanya mkojo fasi moja ya yambo tulukaka masuba maye totiaka na kesi sima na kozwa yango tobombaka yango sanza mibale sima totiaka yango na pulvérisateur tobongisaka mabeli pe tobwaki yango na kati na tina ya kopesa vitamine na bilanga na biso mayele mango mazali kotambola malamu lokola boye soki omoni elanga na biso tolonaki ba chou na ba carotte pe ezokola malamu. Hapa hii jardin yetu tulipanda chou na tulipanda mamarante angalia même les carottes tulishavuna mayele oyo ya kotia masuba na bilanga pona vitamine ya mabele ebi bon kobetsa bandeko ebele lokola COP ba mama ebele batimbeli yango na village Shasha balobi ete ezali pe COP ya malamu pona kozwa mwa chweke to pe kantuku bianza yango wana mama da ya Mirindi abetaka mwa 20 litres na ye ya 12 000 francs congolais evandisa ye po vivre bo elongo bani aza koteka yango epa bandeko balukaka masuba tulika. Asante. Alokaki sango yango tango nazalaki na wenzi basali bilanga balikaki pona kopesa biso sango ya kopesa kama masuba na biso uta mokolo wana na bandaki kotia masuba esika moko pona kobomba yango pe lelo na uti kopesa bango molangi moko ya litre tuku mibale bango pe bapesinga 12 000 francs congolais bazo ebisa biso ete bazo salela yango na kubwaka kana bilanga na tala tolobaka na mboko tomona ya mingi tokoka tuka simotema ezala kaka monene tala kaka 20 litres ya masuba ndeko bendele yango 12 000 francs congolais to ebite koteka masuba ona mikolo ezali koya awa soki komona na facilité parce que masuba ekokoma rechercher na village oyo ya Shasha sisi totika masolo ya territoire ya Masisi tokoya bona lombango na ville ya Lubumbashi wa Tanshi na province ya Okatanga
esika pe maire de la ville a intérim ebe bon ko décider à l'obiete bandeko tout ba taxmen abendi mingi bandeko ya ASECO na bandeko na biso ya Mike Matoi bazali ko entêter ba chauffeur l'obiete taxi bis ezala valeur ya 500 francs congolais pona ba taxi ezali bongo 1000 francs oya ko pesa mbongo koleka wana ba ba bongo kanga ndeko wana chauffeur a refuta bongo amende ya 600 000 francs congolais. Bien aimé dans les seigneurs Diatabao bandeko babolingo pona kolite pona makambo etali bongo désordre pa ba chauffeur ya ba taxi na ba taxi vis na kata ville ya Lubumbashi. Maire de la ville a intérim ya Lubumbashi ebe bongo sala réunion ya Gaillard na commission ya ba chauffeur abengisaki bandeko ya ASECO na bandeko ya Mike pona kopesa bango mwa mise en garde pona likambo etali bongo ko fixer ba prix ya mituka to pe ba transport en commun balobi pona taxi ezali bongo 1000 francs pona bandeko ya taxi bis ba bisi bongo 500 francs congolais oyo ako respecter ko futsa mbongo wana te soki bazuye en tout cas azala bongo na angele parce que ba service ya sécurité ya ba agent ba kozala wana pona ko kanga bango malembe na ba service urbain ya transport bazali toujours pona ko sunga maire de la ville ya Lubumbashi balobi soki bakangi o chauffeur ozali bongo obligé ko pesa amende il y a 600 000 francs congolais et puis ba simbio na maboko kasi pona mutuka na yo ba lobi okende bongo na lombango na fourrière et kosala kuna une semaine avant ba bon ko libérer yango allo baté pose à zéro. C'est lui seulement qui ose hausser le prix. Il doit payer 600 000 francs ici. Oui, madame. Il va payer 600 000 francs. Et lui et les véhicules seront arrêtés. Organisez-vous, contenez vos membres. Ça, c'est la dernière fois. C'est le dernier avertissement. Parce que ça devient trop assez comique. Même la population, même les gens là, les chauffeurs là qui sont là, ils sont pleins. Ils sont pleins de vous aussi. C'est le dernier avertissement. Yango wana bazali ko senga bongo na ba client to pe ba passager ba mataka na mituka wana soki ba moni mutu asengi yo mbongo koleka oyo sengeli na ndenge mairie elobi boye ba bongo ko lobela rapidement po ba autorité ba bongo ko simba ndeko wana na maboko parce que ba service ya sécurité na ba agent na bango baza wana pona kolandela makambo oyo o azana matoya koyoka ayoka. Balobaka la loi est dire mais c'est la loi c'est na bino ko respecter yango et puis bandeko ba client boy de mingi bandeko wana po ba bongo ko respecter yango soki atie mbongo koleka o wana tuka o ezali important ko matana mutuka wana te kitana yo na lombango toko ya bongo na quartier Congo na commune ya Rwashi côté kuna ndeko moko ya mwasi après ko supporter 9 mois ya grossesse aboti mwana kasi likambo ya pasi abomi mwana wana et puis ko mona kingo ya mwana balobi ete mwana wana babuki kingo azali bongo mwana mokie ya 6 mois c'est-à-dire corps sans vie na mopanzi ya commune ya Rwashi. Bien aimé dans les seigneurs Diatabao bandeko babolingo balobi mwana azali bénédiction autaka pa ya Nzambe kobota elengi me kobokola nde ezalaka bongo pasi. Côté on a quartier Congo, commune ya Rwashi, population et la mugaki bakoma kaka kota pont awa babwa kamisu na selemba otope na se bakuti mwana moko ya à peu près 6 mois baboma déjà babwaki kingo pe babwaki na kati ya pont awa epesi pasi na mitema komona ete mama o vraiment abombaki mwana na libumo pendant 9 mois mais mwana bimi na mokili a décidé commettre fin na vie na ye yango bato batali koloba balobi ete motema ba mama ya boye vraiment bazaka susu mingi te tango yebaki ete kobokola mwana o te à quoi sert bon au garder zemi na yo pendant 9 mois po oboma mwana moke innocent mowei baloba te po bazwa zéro na première fois ya kutupa mtoto inakuwa mambo mingi sana problème inakuwa pale hii inakuwa presque déjà deuxième fois ya kwanza kule kukilalo balikotaka pute na mtu mwingine paka hivi banatupa inakuwa tena deuxième fois problème inakuwa pale ni contrôle mbele na mwe benye mnakuwa tu mnakuwa shuka mbele mnaanza contrôler ma sécurité ça mo hivi bon hapa tunakuwa na kushangaa sana kwa sababu ndani ya maisha ya mtu lazima na watoto na hii maneno hivi napita mkapsia yetu iko ya masangao sana kwa sababu haina mara ya kwanza pana ya kulokota watoto mtoni
na kweli hii ni mara ya tatu ya tunalokota watoto mpaka hivi ndio kwenda kujika. Alors tunaomba bazazi wale wenye na watoto yao wanapata kwanza kuchunga watoto kama mtu anazalika. Hata hapa tunaona ke anazalika na malformation. Alors inapaswa ni mtu anataka kuzalika amchunge na pale atakufa aenda kajike. Me hii hapa hii kitendo nafanya anakata kichwa anakuwa kutupa juu si leta kufanya kazi ya kwenda kumjikia. Me Mungu amwangalie bien mwenyewe anatupa nafanya kitendo hii. Mungu amsaidie apate azale bengine tena baifu anza kutupa. Tala Neso tosalaka na mokili awa efuta makaka na se tala ndenge mwana oyo atiki vi na ye Innocent oyo oyo bayata likambo moko te amiyelaki na ndenge na ye te medali bongo entre papa na mama basalaki fisiolongo po baboko bota mwana oyo yango wana esengaka mingi na biloko ya boye ba autorité ba mener enquête pona kolandela mama nini asali eloko oyo parce que mbando na ye vraiment esengeli a se retrouver bongo na prison. Quelle lecture! Ndambo ya basango tobombela bino magazine d'information ya lingala facile yoka lokole. Merci na ba polier ba FARDC ba JR ba PCR ba commando ba étudiant Kasapa bolela RTL Joa chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de leur leader les politiciens compétents infatigables na Mokuse PCI. Merci na réalisation cadrage montage nyonso ezalaki bon na maboko ya Joseph Désiré Sescoul le Mobutu le maréchal Bakulu Basissa. Merci na régie finale oyo na maboko ya Claude Saini ya ba Claude na Prince Kilufia ya ba Prince mabi moi insolite ça ra moi plaisir na ba auto bazali kolanda biso balobi kese na kese jeunesse oyo za pa ba jeune ngal tanga na vieillesse amuna jeunesse mais vieillesse zakate Attends. Et j'ai envie selon Abakunki. Wana izangate. Et j'ai envie galette. La galette na kuta. Kuba ngata na debono. I don't know everything that you will ask me. I'll give you. Yes. I'll give you. Longling kubanging. No, I like Merveille. I like too much. I like Merveille. Looking. I'll cry for Merveille. I could die. Oh, looking. Longling kubanging. Me is kuyabing menengi. Ya lubiling. Okay, it's not like that we speak. Nabi que boza déjà ko sepela sika boza ba parler mais moi l'ICC par rapport et ça la bien. L'ICC alelo et outé pas ya les boss Sami Tati na Manoa. Maître Sami Tati na Manoa o Baston Kumbi alobi boy. Soki obengaka mwana na o commanda keba un jour akwa ko senga yo impôt. Pour l'autre soki awa nous sommes bénis dites amen.